www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tu continues à na poto avec la mine d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto, kembo, alege mboyo lele, kembo yo mama, alege mboyo lele, tobine la gangolo na ozana, kembo alege mboyo lele, poto na ozana, kembo alege mboyo lele. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de Sepela TV. Sepela TV est un décodeur, il y a un mboka, partout vous avez des Congolais de la diaspora, au sommet Sepela TV. Et ça ma chaîne Nia Congo, pays à Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundes Images, Genesis, Press Play. Donc ma chaîne est appelée, il y a des Congolais, pays à Congo. Batebele babenga biso du nord au sud, de l'est à ouest, babenga biso besoin sa promotion il y a 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. To vandi, to bime zeki ka promotion. Vous savez quoi, tellement de clientèle et puis souci à ces plates et là pour ça va client là bango babi non, to zonge la promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock, tout ça est belleté, mais ça va limité, c'est vraiment limité. Vous allez belleter beau benga pour y avoir décodeur à Sepela TV. Bah maman, et si on a vu nos pays, ça qu'on a la carte pour filmer, ça sort en ligne là en français et en anglais. Bah film en Nigeria, il y a des Congolais, des Africains, vraiment comme ça, ils ont la carte. Papa, tu as dit binope, tu as chaîne de sport na kati donc football 24 heures sur 24. Aussi pour les enfants, bien sûr, tu as dit binope, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la kati. Donc toute la famille de partout, n'importe quelle génération, vous aussi pour la kati et aussi gospel, l'évangile 24 heures sur 7. On va la miniter, beaucoup ça peut miniter, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de vous avez un numéro, vous team de la biso, va coordonner la bino et puis biso peut-être au team de la bino, Sepela TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Achetez Sepela TV. Poursuivons cette émission, on a artiste toujours à Robin, à chiffre 9, tous un animateur, moi quoi, kilo et un mboko. On s'est préféré à se présenter pour la meilleure des choses. Didier Nzongo, Benoît Seko, Ajuda Social, Guy Basket Trésor et Kandole. Ngoyo gradi machuda divina divina sengale vitike na yela kakobwaka babenga na kombo ya 5 chantier. Mama Claudine kinwa Christian kinwa 5 chantier. Mais maman mwala yetaka ki mbongo ya mapa ya mwamba Robinho mundibu mon patron manyuko frite. Ma gloire ke ngananga. Oli mutombo banoko na Roma tika kamete kajo. Gelore se figo chez droite. Inde frère Lemba balancer les bras. Libérez mon cœur pendant la bilamba yobina kitoko Robinho mundibu tala mambo tulongo la bilamba tukupe palikolo. Oh lolo libose peli moto fire. On a pas vrai. Oligamba golia mania comme poso lelo moni resita. Mama yo babi ya mwando balokoti yango. Magare kenga mwana go vandela po mama okoko mwana santé ya miyotwe sogyo vandeli po lelo okoko mwana santé médiocre okumba ngola na moto na yo perifado lololo aletala mabina mboka na biso wana mama kama mama yo mwana ke ba okolokota yango wana 4 leta pota to ina chana no bona bi o azanango fifimbo go so azanango dileke ngangi basket loko na lingaga eleno yo bazobaka bakibe bazomelela bachafwe kasimero yo azanango
Krobina mundi boza na moto wana biloko nanga. Après na libino sona jouer les ballons. Kimbimbakanga kyanyewe mireye ya fe mama. Kimbimbaka sakrendo kai chibile ilere. Konso kina kimbatikisa save mundi bu yaya. Kina kimbatikisa save munu robinyo tata nelodi. Salamondo ki basket eme bido chale barade yo ilongo. Papisi kambaka. Je sais pas des vidéos, champion Moboko, na Luanda Mbaga. Je sais pas des vidéos, Gila Balabos, Gila Kenga Mbaga, Ramé Moukadi, Mate Jagan voilà, Flora Ibenge, comment peut-on jouer les ballons? J'ai bandé sur le côté. Sur la place où il y a ce place où il y a mon s'entendre une place où. Des fois, tu n'as pas bé, place où on a mon Santa Benam Nageno, Angelu Anzambi, ou à la combo dans les vitiques, Ange gardien dans la Kitty, à la droite, Ange gardien dans la Kitty à gauche, et puis Baba Santunio sur le panel de la pression. Bapesinga makamumba mona mona mbama represent nga za kati nga wasala makam awasala makam na lai mundu mona ko mi pembe on pa na mona ka makamumwa bu wana donc ya ba blagiti les petits ba côté wana mpanza maison na crimo bozo beta pourquoi zo kota ko ka mkolonda ba selo quoi c'est pas ça Jenny Lema Jenny Lema eloko wana to song sabno mwa muki na bandango ya ale ko senga papa te ya bokola yo ko senga mama te ya Melissa yo ko senga no ko pete ngwashina yo ko senga mama te ya bokola yo tsama bolongo na se fukama maboko likolo sambela le tobeta nzambe matolo papa to senga nzamba ko pesa apona bando ya susu bando to bota masimpu ko tambola malembe nano te banda tokola pour que tamola kote na note mais pourquoi ayebi abebi sa réputation na palais na bakiti bana chambre bana c'est ambeto bana na bana yango na senga ki pena Jenny bolugela ngaki se bampuku ngana bwaka na base ambeto pourquoi sobota koleka mukolonda kwe mundibwe bampuku ba yeminene tima daso mona batutu bango bina ka apuku lokola ko chantima ya apa obsoto ya kana boma kiwana nga ola ma pe bomo point ba omoni ba makamno so la kaka na batana ngona ba pok na ngona silelo na mona que quelqu'un a pesé la tête trop on peut na chiffre 9 lo mo noir et blanc trop yo comment peut ça la chiffre 9 zo orchestre mo nzamba o sala la mamba sika mama minene donc tant au sala juste ozong sabatu kaka que le coin les victimes d'abord que le coin et ça va bien pour quelqu'un a pété et bien m'a pété beta m'a pété bon jusque là ba tuto balanda ngo ba ebi ke ça ba evre na biso kinyo so ya concert go beta na kata disque te omoni mani ko fite ka ngamboka makasi donc animateur mo ta les gars pour côté le roi de la forêt le kolanga na sala ba 15 ans de formation ezala kaka pona ya ko sa sala na kata chiffre 9 on comprend par là na reconnaître le roi de la forêt merci mingi na formation ça opé sanga pona ya ko sala mundi bubulo donc côté wana na ninga vite ça g na za mutu mo boye na boka ba ki wana ninga ya ba formation ninga ba disque senga ki moi rappel muki pa pesa ko manioko frites les présents senga ki yango et puis tu es comme multiplier on ninga ya wana gauche droite on comprend moto na moto donc ça va multiplication ba makambo donc formation appris et puis tu es ko sala boulot moi ko so so ba bilo ko wana ezati yango faut bazela ka ba bilo ka sika esa ba na bumbu ezali on comprend ba mi ba la rebelle mi ba zebele mi ba zebele et puis moi toye ba nga lo baki na chaîne na biso oh ceux qui animateurs mais ko pesa lo ka sika oyo oyi bango to dévoiler baki parata obi to so to dévoiler to la na image o animateur aboka lo ko na poto si sa bango ba animateur ba sa bata munoko makasi neti pourquoi tambola maleme na yo kango ba masa na biso jantamissini pas président JB Piana boka ngo na kango ba président Bill Clinton ba boka yango on passe à prouver par là que non eza makambu système on comprend donc ngana so bomba ka bango ndenge oki jeune frère na ngai ami na ngai ya pasi yo tozo kembana na kata makambu oyo Matim Marco mopanzi sango ya mwindu parole porte parole ya mwindu ya Bogar makasi na zo panza sango makasi ta mboka donc ninga na bomba bango bino bango so ba pasteur comment ba ko sundu le tebo so pasteur en tout cas question na ngana o ko lobate wana fo song sela Marco mopanzi sango yele te ngalo ngasa bo en tout cas ngana ko lobate wana fo Marco kaka bien matema pousa ne ba comment panzi la question affaire ni na ba pasteur balobi le premier jaloux de l'homme c'est l'homme lui-même donc moni mboka oyo tokola papa muninga a papa na yo yaya muninga a ya na yo donc tokola bon na mboka oyo mais le goût est la musique comment on dirait comme papa voyou comme si ba pasteur ba on so batunde mutunde yé moko tellement que mutora na conscience ou accompagnera donc soit yibi yibi ngana muyibi
donc tout ça do sala mabe tamo boye mo fa comprendre na tout be là quelque part surtout comment chiffre net problème c'est on est là les passé bon bi to linga siko to yeba siko pour la nini kaka choix ya chiffre net parce que il y a du professionnalisme et puis il y a pas de désordre parce qu'il y a évolué dans votre désordre et puis Robin nous dit qu'il faut reconnaître par Valère Abad. Voilà, donc moni tout ça là on s'est pour nous des impressions mon robot net. Donc faut ça là marambo c'est sentir mini au ça là. Vous comprenez même de ça boulot au so moni de ça et ça pénati donc ça sert et donc de toute façon il dans la suprimati on est allé passer donc il y a mon moni outil fait donc tout préparé noir et blanc. Donc noir et blanc donc ils ont ba featuring et belé et déjà un de ces quatre donc tout ça boyer tout qui est boutique elle généralissime Robin Mundi Buto qui est un rapport avec Kenya pour la signature il y a un contrat mon et puis pour parler pour nos concert mon boyer moni tout le bas qui tout bandana tour intercommunal tour même la fois passée à nous sur donc tout continuer dans nos acquis que côté dans la phase d'Afrique tout côté dans la phase d'Afrique et puis na moni président Bengi bon président la moi nana continuer à l'isolo na ye to ala kina na tour communal to beti tous les 24 communes tout ça o salamati to vidéo qui on a na tour provincial to bandika ba Congo boya to yeka Bukavu to kota Goma to kende boya tout ka ba kati biso yango Afrique bengi makasi parce que chana no boyo wana les gars qui puissant makasi yango moni ke na minute to utaki Luanda to répondre bana Luanda to utaki Rwanda kota ba Rwanda kuna bata bazolo milai on pata milai ba tout na ba utu tout kuna poto yesi ko kina Luanda to pesi makamna mboka ba champion moboko mboka ba masimo kota mboka ba junior matunga mboka ba bato belebe ba patron belebe ba zawana ba chaka do kudinga ba vena biso ba boss silencieux l'ex Poumonti hymne national boss des boss on comprend ba belebe ba zawana ba vie belebe ba chercher Kalonda donc et puis ba pasteur Mabila ba héritier Kafuti mkonza shikwenza o ngamona lobi yango ya shikongolaise héritier Kafuti et puis ba vena biso ba Koko Kapaya mkonza or na katsangola mo or ezayi on comprend siko nde to ta qu'est-ce que ba kota ba nini ndenga nani ba ko prendre sa mwinda utiko ba to ki siko Kenya président lelo ka ndeto sola na boye tout à l'heure là na c'est là na 13 kaka wa azo vol na ya ki Kenya ko keni ko sala ba contrat et puis Kenya on a trouvé ta Kenya to beta Tanzanie to beta Côte d'Ivoire to beta Guinée to beta pe Nigeria moni donc par là to bandi ya ba tourner ya Afrique so de Silici après to côté d'Europe voilà quand nous avons besoin de comme après Europe to Amérique donc mais on dirait Argentine à Rambo gani dans le continent nazi en Amérique voilà mon to quand en Afrique non to cité bazo kata kabiso ka bomba mo Amérique donc Afrique non to cité quand les bandé la tourner Afrique ba kati biso mama to kinda Amérique donc Argentine on est zo ya kana kata Afrique non to cité en tout cas côté on a base à la patient pour nous à la bref on peut ça même numéro dans un téléphone auto on a pour ça ya di banga compensendo ndé ba pesi ngante mona yembe la wana na ils a 00243 code à Congo na biso bato bala na biso parti par là net dialogue c'est na États-Unis net ba former mon cadre les patrons net ba mettre Jacques voilà on comprend donc bato tout bala na biso ba Nazer Kalonji na kata Londres wana boze bele ba Fredika Songo donc 00243 89 287 29 27 89 287 29 27 obengi ngana posa libanga nazali bien disposé obengi ngana posa pena yembela pour mesate sifika ndenge yo moko kolingela lo batimba makela donc ngai bazobenga nga mikolo nega mopanzi sango lobi chapitre na kata video verset na kata bible donc ya koloba kutu mingi ya te kimbimba kanga kyania we mire ya fe kimbimba ka sakrendo kai papa ya lemba kimbimba ka papia kelembi maître ya kelembi konsoki na kimbati kiso sauve moi mundibu onsoki na kimbati kiso sauve munu robinyo tatane lodi sala mondo gi basket aimé bido chale barade yo ilongo sia papisi kambara je sais pas des vidéos champion moboko il est que mbaka on pengala comment peut-on jouer les ballons comment peut-on beta bango nesu o bakomisi bandale bakomisi lemba bakomisi yolo bakomisi ngaba finginga mwana bumbu
moi na bomba le nganga ça auto ça bango basanga Maman Pandi donc ok pour parler na Ndoluba ok pour parler na Kenya donc to Kilipe Kenya donc on a aux orchestres to Kenya mais ndenge ga tolobaki album eza ba featuring ebele donc elle généralissime à lobaki déjà to bimsa décembre l'équipe to bimi cité mais pour na rotika public bongo te to chaki double générique tikako na jouer les ballons donc le 14 février au journée ya ba mourir to cha sous single moro mama yaka to ngis ko to loba siko mokonza lobby fona yemba pour ba to loba trop ba lobby trop mama ba rumba donc message ekoma ki to cha rumba moro awa na moi ya ba mourir ba to comprendre niveau Robino Mundi Boyembi en tout cas ya ba nzembo moro boya ba nouvelle technologie ya musique moni musique ezate kaka okutika o ba papa ba sala yo po yo saliga bongo omoni lelo ba générique koma banda chana nbo ebima ba roma obeta générique na 3 phases mon bandi awa deuxième temps après acheter mais lelo to yo na bango na jouer les ballons donc so que na ba terrasse na ba boîte mon ande ba ko ça va faire communicateur animateur non là chanteur animateur ya na chanteur animateur donc on a double option en tout cas tu vas comprendre que Robino Mundi est un grand artiste et déjà félicitations déjà na chiffre 9 mobimba et puis na producteur na biso Manu Matondo pour na musala donc Trace Nzimi donc Afrique Nzimi donc rien à dire donc le 14 février single Mama Yaka to chango déjà sur le marché et puis tout continuer studio na biso donc Nzembo et Ali Mamtou Zali pourquoi c'est dernier temps trop attaché na Fally Ipupa pourquoi bon moni musique na biso depuis la nuit des temps même papa chéri toi nego mon na vie na papa Wemba roi de la forêt au kangamana na vie na biso Kester paix à son âme donc ils aranonga bon siko les grands mani tout ce quoi kuta ina muta munene boy Fally Ipupa champion d'Afrique siko donc muto ba to confondre na ba to confondre ba benga na ni Tanzanie ba benga Tanzanie muso ba américain muso ba lobby donc tellement c'est un grand artiste tellement qu'il y a aussi la makambu na batu ya minene ya moni batu mususu ya bazo kansaye a roman américain mais ngala ebi ki fallait na ye mona bandal congolais donc voilà donc information ya wana noir et blanc et bima déjà donc bima déjà Kalaté donc aussi ça va featuring parce que photo ko taper na calendrier il y a ba artiste au photo ça na ba featuring donc tant aussi ça va featuring wana et puis to ko annoncer siko date au to bimisa album na bino noir et blanc mais déjà le 14 février ba c'est là déjà single na biso Mama Yaka donc wana eza ba nzembo ya ba nouvelle technologie au monde na ba chomba l'iconique là après to comme na Android donc on y a ba rumba Android ba rumba Android donc Robino Mundi boya bisinga Marco sango yebisa na public na ngai na yemba na yembati na bandine maman yemba donc to charumba na le 14 février ba doit comprendre et puis ba mourir ba to balinga maloba bolingo ba yoka nini Robino Mundi ba lobi donc na pe simbote na ngai na kitata de bundes ba lobi kolo bundes hein kitata de bundes dombula de bundes ba bi donc na rata Schengen wana bundes danger donc tout on peut explication on a poto mais trop de promesses mais bana bundes très fort bana bundes bana Allemagne donc on se bengiga boy mbala mongo donc dombu il a des bundes qui tata des bundes donc ba staff na ya bundes wana pesi bombo et puis tonton tiamu na palace place Wali na pesi mbote belé na pesi mbote na Ben Willy les Gabonais Kolonzembo oyo to rocha le 14 février Mama Yaka Ben Willy les Gabonais donc ba yemba na bango mais non ba yemba giti ben ba mona maintenant ndenge Robino Mundi boyembi donc Ben Willy les Gabonais puissance mondiale vient na Adrien Mukia di Likofi Mbongo José Boabadi le président de tous les Canadiens grand frère propre ya petit na ngai Marco Mopandi sango Bijou Embi la patrona Mida la Taylor na Pesimbote na Batutu Baudrizenga malgré Jonathan ba forme Aza jeune frère na biso il faut rejoindre biso na musala oyo ya communication ndenge ga ezala muto ayeli bino un plus ba boya raete donc Pierre na epé au contribuer pour na communication
Donc, moni na musala. Toi na chiffre 9 déjà. Et puis il faut y que mutu oya ko bakisa pierre na yi na kati chantier na yo babo ya raiti. Moi qui te en bête te bo. Toi propre ba porte-parole ba soutenir na mboko. Donc moi Jomo boye abandolo ba oh non omoni ngai. Quant à moi donc banda Roger Ngandou na dadi mula na ngai to ela ba mamba français ba tout ba Hollanda biso na ndela français mais so tigele siko alo ba français ngomona bina alobi na ma mutu mais on va alobi na ma mutu na lingala mais kota suka po ba e ba ba français quant à moi na pesi mbote na Willy Mouché ni to da mboka oui, c'est quand pas Robinho Munibu. À part dans les années, c'est chiffre. Bon, on a ces présentés dans la balle partout dans le monde. Moi, c'est Jonathan Baformer, porte-parole de Robinho Munibu, le grand Manito et généralissimo. En tout cas, vraiment, pour nous, ça a boulot. Parce que si on a chiffre 9, ils ont des moussala. Si on a moussala, en tout cas, ils ont moussala na propriété. Parce que Robinho Munibu est génération propre. Bisopé, petit neuf, tout à la propre quoi. Dans ça, si bah ça va passer dans un message tout l'album Noir et Blaisant dans studio Kalaté déjà beaucoup savourer yango pour nous si des sana pesi bambote na Patrick Mpete na kati ya Paris na bosanité Josephat et Popo digital na kati ya Paris na bosanité venangai Caps Kabasele mokonza hero na kati ya Paris Serge Kachila Nzambe ya ba garçon veyo yebikande to soleil quoi. En tout cas vraiment merci pour na yo tous ala zale au sala bien en tout cas Kalaté bo album Noir et Blanc album mokonza yembi ya rosaranate bo sepela check quoi. Tout est bien qui finit bien au moniteur qui juste et pas Robinho Munibu on allait venir Boussira numéro 6 na Robinho kobeta ne vraiment solo ya album na ye aux alliés Noir et Blanc le mon moni na bilili ndenge nini ba misère Robinho Munibu ba solo li en tout cas toi qui na bango to solo na bango le mon boyo qui ndenge to solo na bango. Je crois pour aujourd'hui on s'arrête là, on se voit très prochainement. Quant à moi je salue Johnny Lemakwari maman Barry Manzanza, Jérémy Zola, sans oublier JBM, Justin Monaco. Je salue tout le monde, en tout cas, avec mon patron, l'ami Devo, mon boss. Je vous salue encore une fois, sans oublier Ange Falangani. Vous appelez Belé, sous chance sur Hollande, poto na poto. Glody Bokoko, jamais la Bossana. Jamais la Bossana. En tout cas, nous terminons par ici. Je crois bien on va se retrouver très prochainement. Restez branchés toujours na poto, la chaîne qui vous divertit. Merci. Babi na otala nga binote na soena mutute me na otala binote na otala binote babi poto na poto poto na poto www.potonapoto.com ça dit que bilengela na ka babi biso na bango bokesene ezali ezali ko bokesene ezali ya bokesene makas poto na poto www.potonapoto.com. Olingos information culture, il y a balle, il y a politique, il y a betanoka www.potonapoto.com na tunité to bomana, oyebi pe binope potonapoto boalo yenge mekas, c'est-à-dire na personne ne va mbote belé na loba mingi te pe mana moi ça zemi, pe mana auto ça l'avortement précoce. www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tu retires la kaka na poto avec l'ami d'ombre, babi moto et pila, moto et pila na poto, kembo, alege moyo lele. Keboyo mama, alege boyo lele, tobine la gangolo na hosana, kebo alege boyo lele, poto na hosana, kebo alege boyo lele.